motinga nalingaka ye na motema mono aza nzembe dala mono ngona mosa Fabrice Lolema asoka semi ah non beta ezaka maladi que ce comprendre oncle pardon quittez s'il vous plaît oncle nous ça oncle yoko aider biso parce que mon abattu et puis niveau famille mbongo za nango bakoko mangai ba parents ko basa le début ngala vandi sur donc c'est mon pas bango siko awazo bela ngaki cité mama boy na mbongo na oncle aza le loko disco o lo kela pour problème pourquoi ça le nini maintenant travail ya amona te kabuya kola kabuya pas marié na libéra ki bango weka yo ko komi responsable ke yo parti les to parti na so bima parti mama kuna amir na ngate jane ma kona ninga bote o sa kanda c'est quoi Yakina tembe bokosuka sena tembe kotumoli bana Kongo yebate okosuka solo tout ce pays parce que mo disposer tant na bino pour na kokutana biso vraiment notre problème est anini problème na biso c'est que non notre fils Kasongo a qui koyebisa biso que non a trouvé déjà mon aussi pour Abala et sur ce comme nous sommes une famille respectueuse, moi et mon épouse avons décidé à Robin Sabino parce que Herman Kasongo a se décidé à Bala, il passe au Moussou, on a dit qu'il y a bis tous un commentaire à faire là-dessus, c'est pas ça madame. Ouais, donc il y a un mot, tu vas quitter sur la loi, mais Kolo, Moni pour ne pas tous on a su dans ma cambo ya banini ya mawa, il y a les passes au Moussou, on a dit qu'il y a biso, bah comme les gens à point il y a Bala. Oui. Alors il y a un autre monde peut oyo to kendeka kambala moko na makambo en mariage pour bana sibalinga na bango donc biso to empêcher bango deni papa bango basibalinga na papa muselo ezapelo kwa sikate pa na bino boyebi Kasongo biso pe to yebi ya bino famille déjà yebena to soutenir bango bakeli boso point de bana bango merci mingi bukili na Teresa oyo bino bulubi nga na yuki umoni makambi ya bana isa makambo biso to bi kukota te alubaka ubuti mwana ubuti mutima te tu donnes les enfants tu donnes pas de poumons isa mami ozolo batayo lubaka na lingala te bon ça va na yuki bukilu oyo ngala lubi wana ngai na zanga moko te tuza ibile famille zamulai fo sangwana ikene nanu na mbuka ngala wi uzwa décider ngai moko te yango wana ça va oyo mwana lubi soki bango ba pesi nzila tant que tu solo mbala sima ngana ye na pesi bino divorce nenge tu solo la kuna nous comprendre très à la l'aise siko ina za uluba ngala za uluba madi non oyo na lubi ya mwana est-ce que ngala lubi mabi kasi ya mwana za makamia famille oyo balubaka les 16 lave c'est ça la famille est-ce que na lubi mabe non le mabe bu pesa ngata tant que tu solo boya kozwaka ka dépense na bino en tout cas merci beaucoup oncle pour la disponibilité de ce soir et puis en tout cas dès qu'il y a besoin de tout et pas na bino vous excusez ce dont on attend to manda vraiment depuis kala ata bino boye et ça ngolo tata biso pe to ye kuna et déranger la ngoti moi je croyais que bino kunde boye nge ça biso de bien mais c'est pas un problème to kuma déjà famille d'accord vraiment bon c'est bien pourquoi vous
Yo za kana lanterne. Za kana lanterne. Maman ça pas ça là. Nikabo. Bukani. Nikabuna. Bukanya. Bamutie. Bukanya mama. Bukanya. Bukanya. Bukanya la poto. Mama Bukanya sa poto. Mama Malembe, koma Bukanya na poto. Nini? Nani wapi? Donc, tu as des passages, tu joues les bossons, le pan où mon robot, il y a deux garçons, na maman mon boy. Mon conseil Gabana veut s'en charger la maman. Mama, papa, c'est un peu de l'hôpital. Tellement. Mama, tika mwana. Ko ata mwana ni. Amba tata yo. Yo mama kasa kumisa kanza mama te, mama te. Asala ni ngaye nini? Keba nini kwa nini? Lelo makambo bana bimbali na basali mwana langa. Malembe mama. Mama. Mama wata na mtala de tetola na demukanya. O isi abibakala. Mama. Zibola ne popo tu. Mama ye. Bongo biso no tutoke ngana tika. Ona pate papa te ya tukitu. Ngana tika bongo ndakwe kutika na nani? Ha? Ona na patopu ya kanzanzela na yo. Mboke ne bongo ndakwe kutika na nani? Biloko pesa kuna. Mama. Malembe Nzambe nanga mukanie. Bangu mibale. Mwana muke makambo mapema be. Mama zo bokola yo azo pesa nyoso tume makanisi kaka na mibale. Bana otozo bota be mafasi. Au degré biso moto monde ndenge ba mettre na de basalier pardon papa. Na yebite maman na yebite so na minute so ba keni wapi. Ba maitse likolo. Na route pozo rekote na basilo kainga en plus ba route na mo ana mukanya na kamari ya mukanya na mochodo ana. Papa so zo batenga na attendre par na parce que ngoitanga yekina na maboko na yo. Et le ngo so azu problème eza na maboko no papa. Yango na maintenant o tolu kato sa quelque chose pour na ngoi. Ngai na kuyibisa bino. Folo uzala kana matoi ya kuyuka. Olubi basali yende vraiment. Bakuti yende nani? Na mukanya papa. Alors de chikoy. Tango bazala kina ndako biso tozo kupekisa ye. Yango fo matoi na bino yukaka. Yukaka. Tango tozo pekisa ka bino lozo mona kan dire tozo kabula ka bino babudi ngo na bino bana. Te. Tozo nde kuloka kan de kuzongisa bino na nzila. Soka yukaki biso nde ate lukula papa lubike natika na nzila ya mwaso. Tika peut-être lobby de la journée de venir nzamba yibi loko nini oye akusala. Sio basali de vima po biso to kendo usala nini to kendo kanga batu wana te luzongise ye lusali de vima mabi bofunda kasina la police na lobby na ndako pe atukuvanda nyete kaka likamu na nkoi o bazolo bana bino soki boboyi na bino koyoka botambo lokola mai boya nango conseil ponga pe na ndenge na yaliawa na koyina na ngoi na likambo nini ngoi ali nimbanda na ngai ade mwana mbanda na ngai te ngana ya na boya ka ngoi poko utane na mboka mena fadi na mwana bien na monika ka tombe amule na totali senzera lingi na ete sika tie comme na niveau ya kwa kanena kabisa bakotela kabisa babandi na kati na ndako awa asimi jera kei na kanisa talo kwa to bengani ngo ya ko yoka ngo ya yokite ngo ya yokita jona ndabe mwana mwasi wana penga mose kana longola ngbanza na ngana makolo na kene kolanda ngoi ngo njira bapala ne ngo ya botami na tata na mama boni boy abotika boye nzokwa lemba kamino nete ngana lemba mino ya te mino na ngai pona lemba ye ngoi la utemboka akitana ndako wewe nelo po omoni ngoi tanga utaki mboka yaki awa alors kama keso tu na ngai non maman pardon maman tant on a bon de la vie parce que on a la vie à mutu place yekende maman ngolo ndako peso abo tiri po
bola eloko nazoluka yango wana bocomprendre abolongwa boye bokola botana mayele ya bomoto soko omoni bapara bazoboya eloko wana mpo bamona moi liboso bazomona mabe liboso bino bolingi na bino koyoka te siko nasala nini atolandaka nzoto na mwasi okaa nkomi na eglise ate nzoto ya kristo ame ti bakokoma kola baboti mwana bango nga siko nga nasala nini namikata mpona ngoi kote na bapara na tena tata na mama na ye siko nga nasala nini namikata mpona ngoi nana batali babibale alongwa boye. Salon. Non, kata matungulu. Naluka. Te naluka taka matungulu. Bo kata matungulu na sham. Non, kata matungulu na tunupewa biso ese. Oh, disons bien. Yana ngai bisu ndingina. Mokonza médicament. Non, na sola gina leya odimba mbota roulage abengi ngai. Ayebisinga fête ya tous pepele ya mbetolo na mama Emily Nzemba uzalaka na Londres babino bokita kuna so na lakini ba Londres wana mena monise wale baro mokonza forum na Londres c'est bon ya ngana rappeler na biso na zaki mena monise wale baro na Londres ngana nazo rappeler nazo kozona na merliga moko na yambeka talaka yo aser na ngaso na ebitolo ba yo ngwa telefone je Muzombran, yo nongo zawana, foyo kaka oyo ngana aloba na yo. To tsibe bena jo wana na ninge tu ponga na za maître contre maître. Muzombran, na za maître mais contre maître na ebe ninge ni jetambola. Muto za na laro comprendre moi ba staff, a meme moi place mo boy moi taba beno sentir maintenant de mona ba vena biso maluma voka. Na l'espace Israël référence. Au senti soko bimina avec moi tour pena que na go so taba mo bolé ngo bo vide vers salir des penses suka ngo mo desa à regretter te yoka nga oh makele na yombo yoka nga na tiko ba nga mili nga cigarette ayo me mama ki akosi sombale yimto ni kwa liboso mona ka yebisanga ki adanja mona ki bena lobi mutu na mutu aka na trafic na ye paling alinga nzele iya kosi biso tous les quatre palais wana eza ya ye yo yebisinga yo peut confirmer ngati elelo no regretter o regretter ni le mot on salanga na éviter na perdre temps ano sa nini yo ando bisanga après yangonde et puis là donc yo no kosa no ngake mosa eloko tina joana donc ozo regretter donc abanda ko bakuta yo omoni banzele o basimbinga te alobi na nga ja osalanga boye mais obimisa ngona munoko na yo tena tino bimisa ngona munoko na yo tolo ba ke jo yo te tolo ba yo ngati ta perdre za yo isa ngati et là et là ça te promet ça te donc c'est que yo okosangana mama mati malumbi osala na ona joana banda lelo siko mona na sola no siko te yoka nga soko soka biloko mera tina reza pona nga briefer lokola yo tayi nga banda lelo pe siko yo yebango yo na joana abuo pia ok yebango bokabwani effacer numéro na et puis oloba okoboye yo yebise bu yoka na ngala bana yoka na ngani na ganga te tsama makele boni boy kola sange ndum te boka na forma keba sanga mondo bebisa binanga yo mto silisango okoloba na ena okoyebise bena ya fara ngano koluka nga susu depuis nga mono ya wana et puis nga mono ya wana mo ba place na totinda avambongo avambongo ezala yoka sa mbongo nga pamba moni yuma abimisa bambongo mais après on a aussi comme tout na méchant ma belle ngamona ko sa moto yo accompagner nga toke comme ça Nalobi, écoute-moi bien. Nalobi, ça n'a besoin de torturer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire déjà qu'on fait puis ça vient. Nalobi, naza na besoin de torturer. Na ebite soki boko bomaye parce que bosala oyo nyonso koyela bino na mutu esenge bosala d'accord naza na kati ya na mwana nazo rappeler bien tout de suite nazo rappeler bien
Voilà, vous voyez le sale quand même, tu l'as volonté. Batela mbangala. Ouais. Nana tindeki. Kanga. T'es innocent. Non, vous voyez innocent, oui. Voilà, pas ça, voilà, pas ça. Voilà, pas ça. Non. Tout ça parce que j'aime mon cagna. Il y a des personnes j'aime, on se côté. Voilà, mon cagna, non. J'aime Moukania. Je l'aime beaucoup. Yo, Katana, je t'aime, moi. Mukendi. Non, tu dois être là. C'est que le bana bimana na letina te. Papa, tu n'es pas kana letina na sala likama letina. Ba beta ngai. So la bimana letina te, tu la bimana na ba kuluna te. Eh papa, on ni ba beta nani. Muke ndo beta nani. Yo bishali kite. Yo bishali kite mpa na kapora, na kapora, la na kanda ya pete, au badate. Yo beta nga mwasi na pesa ke bilenga, je te jure. Papa, c'est roti comme ça. Roti comme ça, papa, ba lo bana. Dégagez. Naka se qui doit bien complètement. Ah, je te jure. Non, tu as tout un engagé. Je te dis que Kubo. Attends. Pas bête. Au pétanga, je te jure. Nyama. La que on est en bas, il y a un coulou na pona yo. Anzoto te gatis nanzotis. Wala ngando wala bongo. Na tchanto tu la je te jure na loba na clair. Na yo na chef na bino tout. Na petika. Kende. Na kozo ki la chako na zo el papa na obeta mtiti na zo el papa. Na petika. Même si vous avez... Rablona, donc on va jeter mon canard. Jeter mon canard. Non, bête coup.
Kinonga na antika. Muna betoku. Yo na moni ozana posa kokufa makasi. Oui. Ozana posa kokufa? Oui, c'est ça que je veux. Oui. Oui, bolingo. Bosana bolingo monde boyo. Okokufa wana bolingo. Na bete masasi. J'ai sacrifié ma vie. Sala bolingo buzoba boye. Cause de la fille. Betaina buzoba. Pardon. J'ai sacrifié ma vie pour la fille. Mon cher, pardon. Et alors, non, c'est là, Isaka qui l'a Koufa. C'est ça que j'adore. Toi, dis. On Koufa. Pardon. Tue-moi, vas-y, pour mon cagna. Non, dis-moi, Koufa, c'est ça. Oui, oh manga. Oui, vas-y. Oui. Oui, ça va. Dis-moi, ça va? Oui, ça va. Je suis à la labo pour tout ça. Pour le bureau, je suis un peu stressé. Je suis malade et maintenant, là, dis-moi la vérité. Moi, je te connais. C'est moi qui te soigne. Je suis ton médecin. Je sens. Rien, ça ne va pas. Je suis conscient de moi que ça ne va pas. Et ça m'a dérangé. Vous allez ouvrir ta veine, moi je vais t'aider. Docteur, je ne sais même pas comment vous expliquer. Docteur, je suis amoureuse. Amoureuse? Oui. Docteur, je suis amoureuse de Ngoï. Et puis, il y a ma maman qui ne veut pas cette relation. Elle fait en sorte que Ngoï puisse être toujours loin de moi. Docteur, je ne sais pas. Que dois-je faire? Sincèrement, oui, je l'aime. Oui. Je sens cet amour. Mais jusque-là, il n'y a personne qui me comprend. Docteur, fais comprendre à maman que l'amour vrai existe. Je suis encore enfant. Mais je suis en train de palper un amour que je ressens vrai. Un amour qui est plus fort que moi. Et je ne suis pas prête à lâcher. Je continuerai comme ça. Cesse de pleurer, ma fille. Je vais t'aider. Là, maintenant, je vais le comprendre. Tu es encore enfant, mais il faut bien avoir l'estomac. Donc, vrai malade, non, c'est ça. Donc, ta maman a lingui mon bal na yote. C'est ça, non? Tu sais, Moukanya, tu es encore enfant. Tu es encore pour séminaire, non? Docteur, je sais que je suis encore enfant. Docteur, je sais. Écoute-moi. Mais je ne suis pas prête à lâcher cet amour. Je comprends. Cet amour qui m'a emporté. Je vais parler avec ta maman. On va en parler et je serai ton avocat auprès de ta maman. Docteur, fais comprendre à ma maman que j'aime Ngoï. Qu'il le laisse en paix. Ouais. Je veux le voir sourire. Moi, je vais t'aider. L'âge que tu as là, c'est l'âge d'étudier. Je vais parler avec ta mère. Je vais lui faire voir la vie. En plus, j'ai une fille. Tu as aussi droit au mariage. Oui, tu as aussi droit à l'étude. Tu dois étudier. Mais j'aime Ngoï. Oui, il faut équilibrer maintenant. Tu as l'amour est là. On protège ton éducation. Surtout vous les filles, on protège votre éducation. L'amour, oui, c'est bon. Hein? Je vais parler avec ta maman. Donc, je vais l'appeler au téléphone. Sois calme. Écoute, je vais t'aider. Et j'aurai encore besoin de ton Ngoï là.
Je vais le voir. Est-ce qu'il est responsable? Toi, tu es sûr qu'il t'aime vraiment? Je suis sûre qu'il m'aime. Voilà. Et je l'aime aussi. Mais tu aimes ta vie. Oui. Tu aimes aussi ta maman. Oui. Tu aimes ta maman. Oui. Mais te protège. Mais tu aimes aussi Ngoy. J'aime Ngoy à la première position. Voilà. T'inquiète pas. Je vais appeler maman, puis je vais voir ton mec là. Bongo, boko mwana pamba, lobi, boko lula yango. Enge tusulula kikuna doki. Oyebi ke batu mususu ya mboka na biso bandeko mususu baye. Ezali likambo tukata likambo wana. Toyi kuconvaincre bango nyonso tu bandimi. Bongo isengo oyo nga nazalaki nango na motema. Bango balobi te bapesi nga charge balobi yo kenda kusolola. Siko balobi ndenge nini parce que soki sina suka te. Abi bandimi c'est que ba d'accord na nyonso tu. D'accord. Bah d'accord. En tout cas vraiment félicitations pour la démarche au Sali. Les gens c'est Yaka masangana. Famille va quand même commis. Pourquoi ça va ça na bini? Vraiment. Dans ce cas, on informe la famille, le col à Nani. On va le coller en retour. Oui, j'ai un petit là. Longwa. Où est-il, Bouchon? C'est intéressant, maman intéressé. Bon, dans les gens, le balaï, il y a un peu de ah bon, comprendre, ma ramena. Yo ti lelo yiba ulba kil Bouchonte. Nga sengo nga makasi za ko bondimi bana mwana. Papa, inceste za on a te baki ba ma passa. Moni baba na ngo ba ke liboso. Moi au début, j'avais des inquiétudes par rapport au Yango que non comment c'est fait-il que non le col a dépassé comme ça pour faire bala dépasse. Mais maman a fait compris que non ça n'ongo elo mon côté. Donc vu aussi que notre famille mesana en tout cas il y a pas elo moko il y a complication que ça n'ongo. Papa, maman peut vous nazaki un peu femme, hein? Mais ça va quand même. Non, quoi, soleil, mais. Nous aussi, la famille s'est demandé, bateau bana poto ba otuna, umba lokola otuna. Bébé. Show business Simba Monde vivra, verra. Dis-moi juste, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas te mettre? Non, non, Fandate. Bitou, non, Bengayo. Oh, combien de différence? Bapel Nangozo Yambati. Na ba rendez-vous nyosozo mona na ti. Non, comme le même message. Zolani, je ne suis pas obligée. Non, ça peut être obligé tant qu'une femme. Ma copine m'appelle qui n'a répondre à ma peine de me répondre. Mais non, oh non, tu n'as jamais encore répondre. Zolani, jusqu'à quand on vivra dans l'ignorance? N'est-ce pas que tu es une femme comme moi? Je ne te permettrai plus jamais, Zolani. Non, permettre les sous Simbangati. Zolani, j'étais ignorante. Et on vivra dans yo. Maintenant, je veux me marier. Je veux me marier. Tu n'as pas la pose à la monta. Tu vivras dans combien de faux pessingas.
C'est juste une rappel, Nzolani. Je ne t'ai pas insulté. Tu n'en rappelles juste que tu es une femme comme moi. Jamais ne t'as moitié. S'il te plaît, Nzolani. Jusqu'à 40 ans, on n'avait rien à vivre. Je veux me marier avec Kassongo, ton frère. Ton propre frère. Oui, je l'aime déjà. Nzolani, ton fils va mentir, Wapi Nzolani. Nzolani, s'il te plaît. Je t'aime beaucoup. On a souci à vivre, tu es une femme. Nzolani, ce n'est pas biblique, c'est que nous avons ton sang. Nzolani, s'il te plaît, laisse-moi me marier avec ton frère. J'aime Kassongo. Bitou. Nalinga Kassongo déjà. Bitou. S'il te plaît, Nzolani, je t'ignore, chérie. Tu veux me quitter pour Kassongo. Nzolani. Sans qui moi, mon père n'a rien à boyauter parce que Nalinga Yomi. Laisse-moi. Bitou na la mobile. Comprendre que nous toi de sexe. Non. Nzolani wa moi. Zong sa conscience. Arrête ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Bitou ne me quitte pas si j'aime Kassongo. Mais tout ça, tu peux imaginer comment je me sens à l'aise avec Kassongo. Kassongo est un mobile. Il fait tout ce qu'un homme peut faire à une femme. Mais toi, tu m'as jamais fait, Nzolani. Mais tu bosses à nous sortir de ça. Non, tu peux pas me faire ça. Au Kobo Yangate pour Kassongo. Mais tout ça, la pacte descend. On n'a plus. Ça n'a pas de ça, Bossani. Makila n'a pas circulé. Pas naïf. Bossani. Il y a un Dieu qui ne laisse jamais te karaté. Tu le sens que la mabolo on a senza moyoko. Mais Nzolani, le même ça on a la mela. Il y a moi n'écoulé dans notre cas. Pourquoi tu m'as fait ça? Bitunga. Babalola nga matrice. Pona yo. Bitu mobali ni no linga obalanga neita na zanango. Bitu na ze ticket. Ata na bina zonga mwasi. Non zonga lokwa mwasi. Bitu s'il te plaît. Bitu je fais même m'agenouiller. Bitu na tika lo sala motivano. Fukama. Bitu kokende ti bitu. Ah, Nzolani, pardonne-moi. Je t'aime. Non, mais tu ne peux pas. Il faut aider des jumelles là, Gaï. Qu'est-ce qui t'a me marier avec Kassongo pour aider ma jumelle là, Wendy? C'est-à-dire que j'aime Kassongo, je veux vivre avec Kassongo. Et c'est pour l'amour. Non! Mais tu n'en permettras de balana Kassongo jamais! S'il te plaît! Mais tu n'en bonbons, mais tu n'en mettre Zangayo! boyaki na tembe bokosuka se na tembe otumoli bana kongo yeba te okosuka oboya ngai te oboya mpona nini na dépense epele oyo ngai nasali epela qu'est-ce qui prouve que non nde babengai ngai na boutique bongo vi na ngai esuki on ne sait jamais chance mosu ekosuri quelque part te otelemi boye oza mpe courage ya otelema oloba nango ofungola mbanga na modeko otelema oloba nanga modeko oyebinga te okoka na ngai te epela na okoka te epela nalingaki yo na motema na ngai pardon nakosa ye kaka polinga ngai tolingana bisonga mpe nakosaki tendresse po tolingana nakatanda te nakalitomba omoni motu nanga epetaka Nogo, Yohana. Soko yoka li solo ya garçon moko bo lettre B à majuscule briefé la merveille. Ancien combattant ya ba mouchette humaine. Ngai. Sona yelo ki kalungu nelo wago ba mouchette humaine betidia nyonso. Na bengi ba université tout ba université nyonso. Toko panzo libandi wana na niveau moko. Mais yo za client ngai ti. Momi na ngai yebango banda lelo na yaka na magasin pona tside momi na nga na mono susu te lapa ye na fina yo awani mukolo mana omona otala mese na sa bandi na beta mama na nga na papa na ngai na beta mère na nga na père na nga na na mpoli osakala te pona salo fo je muke ok efface numéro là ok merci yuma yo ina otala baza okota te ya omona nga muke omona muketi na pima na kati ola na bara bebe na ana li banzo beno ngo mona merci ngai
fait là? Il fait là. Non, c'est pas possible. Bonjour papa. Bonjour maman. Fin d'accord. Oui, bah maman, papa. Ouais, maman, toki sango ya salon Bénédicte Musika. Oh, moi c'est un bintu na bala kamingi te. Et lui c'est mon ami Mosengo. To prépare mariage à Bisso, on nous a dit qu'ici Boussara maman a bien, beaucoup plus pour le dame. Voilà pourquoi nous sommes venus nous renseigner. Ma belle créature doit chercher la manaie, baba robe naïe et puis ma modèle sur la boîte comment est-ce qu'on peut évoluer, voilà. Maman nana pour ça il y a volé bissé hein. Non écoute maman s'il te plaît excusez-moi on va continuer. Mais sur la grande déjà normal. Non, il y a moins des à la mode chérie. C'est à la mode, écoute, c'est à la mode mais n'oublie pas que Nabalis avait invité, nous avons de grandes personnalités qui seront là. Non chérie, écoute, Moutoko pasteur Esaïe Ngouya. La France, moi aussi, get lembi antibal. Bah yebo bah aussi France. Maman n'a pas bissé. Quand même. Là t'as vraiment normal. Papa Ribo comment? À Oti Suisse, il s'est dit que aya la mariage Germain. C'est bon, non, je sais pas. Maman, regarde le bail. Nabi où soit to lequel ba biloko ngalo bien bissé mais elle doit quand même couvrir le corps. T'as la carte. À vos ordres. Maman restons on avait voir en route. Oui papa, ah bah voilà les ébélés, ils ont qu'à échantillon tout. C'est toi bah repenser ébélé, à rouler quand il a cima, à ta la méca. Pas de problème, on fait que l'excellent casse. J'ai déjà vu. D'accord, pas de problème, non. Bien, il y a un stress, il y a un stress collègue. Ah non. Non mon dingam na balade. Mais je ne sais pas. La délégation avec Ndenge Babiba, il y a Aristote Monzele. Ouais, États-Unis, mon ami personnel Aristote Monzele, Abifoya. Tu as raisonné sur place, tu as battu sur le Talibanda. On a préféré battre Talibanda, tu as battu Licolo, battu sur le Kin, tu as battu Nassi. Mais mon Seigneur, tu me parles à battre Talibanda. Non, mon Kitoko. C'est beau. Comme ça, c'est une alobi na ngai déjà ngana poni mon kande abi na nga nyonso to ezali. Pas de problème, donc le rendez-vous est pris hein. Et pour ce jour on est coca. Non, il faut quand même te bon. Mais je disais, Obi que mon sang on dressait la liste des invités, tu as oublié de mettre Nina Christelle Brown aux États-Unis. Voilà, on est dans un doute. Non, pardon, comment ça camarade Nathalie Camille à la Suisse en Zangati. Tu as battu pour inviter, tu as battu la liste, parce que comme il est ça là. Et vous, Nathalie Camille, on doit faire ça la veille. Maman, on prend le rendez-vous comme ça. Donc, je pense bien que moi, c'est un fantastique jour. Sérieux. Parce que Sango, il y a salon Bénédicte. Là, il y a partout. Ah, papa, tout ça, la nuance aux adécités, to plantaka, to tisaka. Oh, bon, ça n'est qu'une n'gakotakia. Franchement, pour ma solo salon Bénédicte, il y a des voir na bateau, bazana libanda mbo. Bazobeta ma solo à salon, voilà. Donc, nga si qu'on a témoigné en ton amour. Non, chérie, franchement, bah na bloc quoi, qui est la loulé on va. Vraiment, on va. Chérie, ok. On se revoit alors. Maman, merci. Hein? Merci aussi. Voilà. Beaucoup de gens gauche droite, nous allons calmer. Nous sommes là, comprendre. Nous sommes ça à solo une fois pour tous. Dans ton long le local. Donc, pété. Non, l'ingate ya yo mona passe c'est na bandi petit mo boye mo boye a déranger yo. Pourquoi l'ingate banzinzi nyoso tu ba mata ba pena yo. Zola ni kama na yo. Kama na nga bolingo na ngai. So partage na ye. Atika. Oui bien. Oui bien. Petona. Mais petona ndango yetala. Yo ko ke no ko doit être solo la biso ka kama. Biso mo ko to doit pas le wana au CV. OK. On comprend. Tu mets tango. Moi na ya remettre
babe na ngo mais non mais n'attends pas papa biso yo biso do kase on est le moment pam ah non non moté cela me pesa bino aya moté donc tout ça on boule yo za biso ba basa ba kopo moi mikie binga bien non c'est là ba mikonzi ba kopo minene kala yo za ya kati yo abiro pourquoi yo masala biso ya kati to ça masole za bo ça mama risque ba koka ça bo ye aya na biso eka makamba bakone apaka bolingo ngana to binenge ndika ekupeli te ngeto ba shimbo na biso potanga asiko tiki biso na ngana ba ni quoi donc na ngamu na changer moi le Faites bien. Même ça parce que Moukanya on ça la crise répétée et tout soit la moine c'est toi qui es à la base, c'est toi qui es à la base de ça maman. Oh yo mona na vie ils ont pas moi na tête moi ça comme traumatisé c'est que moi je suis médecin, je suis médecin il y a famille on a un moine au moins on a subir ça yo ne aux na base na to bota rabana to bota ni matin est-ce que ngana za médecin moi na nga pe aux médecin so na mécanicien to na chauffeur to na électricien ba preuve ngana mona. Écoute-moi un peu de parler, madame, s'il vous plaît, madame. Traitement à moi, na yo, les andés yo, libérez moi. On a déjà mineur, mais 17 ans. Bientôt là, on s'agit dans majeur. Attends, on a une classe. Mais elle est tombée amoureuse. Tu dois accepter, c'est la mondialisation. Docteur, s'il te plaît, docteur. Et ça la passe dans les parents. Docteur, maman. S'il te plaît, le problème c'est quoi? C'est ma fille unique. On a détesté Mibali par rapport à Makambo et Komelanga. Et maintenant, na linga lisusu mwana na ngai ya mwasi kaka moko o atikala lokola esengo na ngai akweya na baerrero nga na koya kinango, ça je ne peux pas accepter. Ça non. Et surtout qu'elle est mineure. Les hommes sont pareils mais il y a des exceptions. Et ça, moi, la chance. Parce que ces garçons-là, ils vont parmi les exceptions, il y a vie. S'il te plaît, libérer l'enfant. Pour libérer, ce n'est pas dire qu'il faut lâcher. Ce qui, moi, vraiment, les garçons aiment vraiment ta fille. Après, on va se présenter. Et ça est chance. Moi, on a commis traumatisé. Le risque est de perdre moi, on a retransféré dans la CNPP. Et tu sais, quand ils ont la pour la tête. Libérer l'enfant, libérer la fille. On va l'encadrer, l'église peut aller. Moi, je ne fais pas la nzambe. Mais je ne sais pas si je suis allé, je suis allé maman. Je suis allé ma bête. Tout ira bien. Mais ça est chance, mais ça est kimia. Occuper sur ma caméra, téléphone, surveiller, libérer moi, je suis une fille unique, une fille bénie. Pour traumatiser, tu peux risquer à côté de CNP. Au moins, c'est pas bon. Conseiller moi, encadrer moi, c'est pas du tout traumatiser. C'est sa vie privée. Moi, j'aurais préféré que tu surveilles, ce que tu bien. Mais sa vie, c'est sa vie. Alors ça appelle ma bête. Heureusement, elle est ouverte. Elle te dit ça. Tu va vivre comme va peine droit na bango, mais c'est pas dit que droit na yo koma ko sala un peu torturer bablo mo bien ta vie oyo mené, c'est pas sa vie, s'il te plaît. Tu dois savoir que vie na yo oyo mi baba passer oyo na traiter yo, c'est-à-dire que zo pété. Quand tu parles de la vie privée à l'âge de 17 ans, 17 ans, elle est encore mineure. Vie privée, Nini. Mais docteur, je ne sais pas, bon, c'est plus fort que moi. N'a habité dans ça, la Nini. Madame Fatima, si tu fais comme ça, c'est la peur. Tu as peur. Mais oui, docteur, je dois avoir peur parce que... Et comme Elangaï, je suis sa maman, je sais. Je ne suis pas folle contre... Non, c'est la sécurité. Moi, je sais le pourquoi, docteur. Tu le fais mal. Tu le fais mal parce que la procédure, c'est aussi bien été. Yo me mangambo l'état ya kangayo soit moi na okufa soit yo ça kumoro boye ozu mobile na ye
l'État va t'arrêter. Pour nous, on a commis ennemi numéro 1 à moi. Je t'ai dit, si tu es en train de faire, tu es en train de torturer la fille, ta fille, la fille unique. Lingaye libéré. Si maintenant les mecs là, ils ont lingaté pendant 17 ans. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Je dois prendre du temps. Je dois réfléchir parce que mon commissaire n'a pas de nanga, docteur. Éviter, c'est ma fille unique. Je veux la limite la perdre. Elle est tout pour moi. Tu as un bon ensemble pour bien. On a talé ok. Merci, docteur. Tu me promets? Oui, je te promets. Faut libérer la fille. Je vais voir c'est bon. Curtis. Abi. Odia. Ceux qui n'habitent pas bien c'est juste pour nous libérer. Bango. Merci maman, vraiment. Oh, Bauzala. Ah. Pambata c'est là-bas libéré bango. Ah papa, tika bana batu bakende likamu nini yango na bana. Comment ça nini? Yo yebite que c'est fraction de l'état. Hein? Les gens sont un problème là, besoin de tout connaître comment. Yo ça la kawat papa. Pardon. Oh, Bonnie. Bonnie ko Curtis. Et puis yo, Curtis. À partir il y a lelo, paye siko. Donc madame Tuti. Na lo bana yo. Na lobby à partir il y a lelo ozongi papi Kader. Oyokinga. C'est que tu l'as une belle dans la mise. Biba belle belle dans la na za bango. Na lobby to ka zongi mo mobile na ndako. Oko tia makolo wache. Okinga. Oba na bongo. Yo. Alo bana yo yote nani? Uli bana pena bongo papa te sabati la ngana obitumba yo betanga. Ah, yo. Oui ba ke papa mbata se anda ta ba ko longo na ndako. Parce que aza papa o amoni ngandenge na zokola. Aza papa o asala na ba para na ngai. Mafa, yuso sukola. Ngana opoto bataka ni carte c'est la ngai sui na côté mais obenga pa mbata se la terre. Papa déjà biso basi. Na ko sta charger. Non. Na lobby boy. Oui, les garçons. Qui a foutu maman sur ces hommes là, le quoi. Oh ya bele ba. Papa, yo pas con papa. Na lobby boy. Binomi balé na libéré. Merci maman. Eh, karam non. Na pesi une parole te. Binomi balé bozonga bato. Okingai. Yo zo kufa lokola ntaba oka ebole ba komema na bato ba kata kingo gube ka boko landa. Innocent. Ozo yoka, oza ba boti na yo. Zalaka mutu. Malanda ngulu akufa na place mukolo likamu. Isa mbala suka. Eh, Gabana. Kaka chambre na oyisa. Gabana, nazana besoin au libérer bango kene ko zongi sa bango place ozwaki bango. Idée na wana bomba opona yo. Madame. Papi lo ba kwa mobali. OK, madame na bien. bien. Madame. Lo ba lo kwa mobali. Eh, na loba. Madame. Eh, papa yoza mukolo. Uleto chama mbala batu. Mikolo na zimwa capitaine nanga mo bota mbana chi. Ukapa na binka capitaine nanga na zuba machi na chi peke. Eh, ni boko na bongo. Madame mo kela bango ndenge ni. Basi ele mama lembe. Na limbi sivino. Non. Eh, Gabana. Mais madame, na ko kenge kuna bakangi ngai. Non. Na pesi ine boboyi. Aza ne permanent pour na maso na benge kana bi moi sino ko. Aza moi te pas pour même. Tika bango ngabo kuna biso. Kende na bango. Na limbi tika ngabo kuna biso. Tika yoke tika bango. Na keko tika bango. Likam nini ozo mona bango. Papa ta c'est la tika la lo ngana okote na chambe ko kanga porte te tika la tika yake utika ba. Yoka njoko bimba mubimba. Obi msangande yo. Obi msangande ni pa na chose lo kuna chambre. Tena tena la chambre. Eta pamba ta c'est. Zonga mobali poso ki yo oboyi ko zonga mobali na ngashene nyonso ya olobele uni boyeko au moins ko za mobali on sait que na mine pas déjà botika no lula côté ya pamba tasi ayo kanga lula dilo on peut se camion akanga chambo tishti esa mbala suka mwana uyu mwana okokata ino okokata na te pa wana za dona ana ki pa ibela nzoto nyonso mafanga pene porter kana sengo pardon na mamu nyonso elekaki mpona papa mama mukanya olimbisanga vraiment ma kolimbisa eza problème te lobi doit défriser suki omoni bilo ya matoyo eza ya age note longola ko
ndako bénédiction kokota ndenge nini po bandoki bapede basi balinga mibali te bafanda na ndako so pe bakope balesbienne nayebi te mais non en tout cas tout doit changer nalimbi sur telema mais nayebi eloo nini naopréparé mpo nao mama ya mukanya fini ya ondima ngai keno na ba na mwana ye elo na yaki na sola na bino na mama parce que elo nyos tout pour le monde à boula il faut passer par souffrance donc on a souffri na betami afin maman na bonga ndimi na ba na mwana ya on a ye na sola na bino mbali pour que boye dinga parce que ana kin ba parents on a za na bango ezakaka papa soudia ta na maman sika donc ils allaient bien ceux qui vont soutenir ngai tina suka to sola na famille alobi oui maman omoni na nyonso olobi toyoki yo ndako epase na kati ya makambo ebele nyonso ezalaki mpo na yo odie mwana mobali nazo sous-estime yo te olakisi te olingaki ya solo oui mpo na modele oyo obetami modele oyo baimilie yo na biso boyo bainocent balume te bainocent pamba me tomoni oyo tokokaki komono me oiki piko ti lelo toyebetela biso lisolo ate ngai na tata no tolongola makolo kuna po yo bandimi yo na famili wana kondima na famili wana ntomboi te yo milengeli mobali yango ntango mosusu mpe bazoboyaka bino na elateli yango na bino oju bama ya kotondisi na maboko lokola artiste lelo bokomi na kongo awa na basuki milai artiste osalaka nini eloko te ndenge wali na elateli na ona suki okati na bilatela na yo wana na famili yango bakotisi yo kaka bongo ngoi kuseka na ngai ezali kuseka moko boye ezali kokanisa depase na lelo oyo ngoi akuluba teke ubeti tolo mama wana ndimi yo ifo yiba ndenge mama uti kulubao tangu susu mama wana yuki mawa kuluka kubatira moya mwana ne alingi kutia yo isika ya pasite luzadi bana folo yukaka soku tatene yo na mama ne yo kubana mbuka bakinda yo ya na kisasa po bayiba kindenge ninyo yungatu zali na bango yuki mena yo kudinga to zala porte malade na biso na balajo biso to beta minga na zala kana cicatrice poso kuna lake si yo kuliba papa alake dingai mwaina talisha yo ezalite kaka mama mutu amwana maman ngoi oui papa omile ngedi pusike nganya yibi mwashiti mutu abala kamubadi mubadi mutu alaki shaka kimubadi na ye pona kuluka kubala mwashi soku mwashi non soku yo mubadi ata ye mingi te ya mukie obimishi pona kusala oneri ya mwashi na yo ikuzala respect yo ubongisi nini bon papa pona mambo bongisa mukanya soutenir ngama eza keno mama na ye ayi azala ka ekoloni aza muluba wana chibindi soutenir chibindi mwasha soutenir mobile wana komite l'entre ekokuzala na mibali ekokuzala moko l'entre chibindi to tibano tala nani Sundiata mambo joro boje na raison ya joro ba mwasi nani yango bana bojo ba boyeko akanga na mama kunda biloko wana ba bozana tuaza mpancho aba fongolia na lobi kobala mwasi ndongo lobi mwasi akosunga yo eloko lokwa dot ezaka mobali fo aluka na motoki na ye po epesa mwasi vale tala lokola isa debs abala afisongo na motoki na ye ozwi susu na nyota mobali na ye abala ye na motoki na ye basile bengoyo mibali babala bango na motoki na bango Gina modita Gina modita tala diende nga onora ye na motoki na ye mwasi azozwa valere
atala bite aboteli nga mwana kitoko boy tika na honore ye dia honora dina modita bongo yo luka tekelo kono sokoteka kisasa soko lobio lukoko jwa ezaka ka signe Dubai te ezaka ka Angola te awa na kisasa soko tie mayelo ko jwa okobala mwasi pe biso to kotia yo maboko tomoni na vasimano soki tomoni na vasimano atanga mamano na koteka mwa bakimbungi na nge alia na kubakisela. Bon, maman, part on a pesé. Malgré tout, Batouka, on est soutenir. Il y a une jeune fille, on est bien. On est bien là par Facebook. Delvi, la brésilienne, na Brésil, à Sao Paulo, Villoana. Elle s'en a que non. Elle s'en a que non. Elle s'en a que veste et na soulier. Eh, ya titani de. O mitala nanu yomoko. Dika mbuzani ngai to batata lobi bui. Alubi na ngai na salabui. Na mikoki nanu te lupesa ngai tango bapesa yo tango obongama uyande siku upesa biso kulanze ngai soki nasali verification makambo yo nyonso ezali normal nde kuku upesa biso nzela ya kokenda komona bukilo bamona kaye pamba te omoni bukilo azali kula $100 donc bukilo koko omona na ye pamba te ezali kula $100 $100 mona na pamba te na posi ya moto soki mona ye na posi na yo seki ezali na likambo ya kosalela ngo uyuki donc apesa yo tango ubongama yaya tokoko boy libale ezali bobeko likondi na nzambe na lingala constitution divine kasi yango libobeko likondi kote alors ngai na préféré luzana nalo na kifianzai Luka nani mbongo kenda na pavillon 5 okumwa ndekone ya mwasi Blandine Moda Luka Blandine Moda joteka Luka yibisa ye atekile yo banki ya Franciai soko mbongo zayo kokate okumwa pisserie munenga ne bazala kale ye pisserie akoku bakiseri somba byake fiancé lupa ke fiancé talene ipane yo tala banki na ngaya ngoyi ukamata nanu tango po zali nanu ya papa maman na profiter na singa pe beskis par rapport ya maman c'est pas ça qui ba yebisenga non c'est to solo laki famille tukamati conseil ya papa Shela Mayuma na mama Ridi na boss Babilu Vidi batei biso yango moni tango bengaki tuyambi yo mbala moko tuyambi yo tango bengo Nicole de Bombi Nicole de Bombi tango abengi alobi mama ya solo bokitisaka motema tosi toyamba ya koma fami basile bengo alobi nanga mama akitisa motema yebisa papa sundi ata tokoboya nini susu na niota mwasi na Michel awa papa nini yango wamoni yeni mwela soki mwela nde tosi tozwa sida na nini ata mashenga kutu Marie Claire mashenga simbi mbeke po bati plate batie plate mama bati plate mais azo telima kayebo Non, c'est une journée là, je sais qu'il y a journée, vous allez les Vous l'abîmez bien. Jolie ma chérie. Solenga. Ok. En tout cas, la bungi, ouais. La bungi, ma caisse. Tu dis quand il faut photo, hein? Attends, il s'appelle, hein? Oh! Allô? Allô, Kasongo? Allô? Allô? Quoi?
Pourquoi Kimia? Tu fais la Kimia. Moi, je suis resté héros, quoi peut passer la mobilité? Quoi peut ça pam pam balamon balamon? Est-ce que ça risque? Est-ce que ça risque les aboués? Et risque la kangi biso awa, tout le banini. Ah, papa. Benga isu sur les deux dépassés si gâteau que je me suis. Qui déjà oh ça maman malé me bendengue mais solo bien ça Tasson naza désolé nana chouette il faut que kufa faut aller éliminer. Kasson alinga que le coin de konanga mobile. Mais yo côté qui na caro na ngai. Kasson na mobile ya pinto. Kasson na lokola yo. Le kwisa qui na komisa mobile. Ezaki jour oyo ngai. Na sala pas de ça na petite amie na ngai. Retourne dans la songe tellement nazaki apporté na bolingo na ndeko pesa ye nabaki nazonga sonaki etale pour la deuxième fois alors to nazongaka nakutaka ye na mwasi mosusu namikomisaka totalement mobali mpo na bitu et puis tokenda plus loin ya kosala pacte de sa na ye makila na ye ezocircule mpa nanga ndenge naza alors je suis désolée. Les lots, ils vont se marier. Ils vont se malheureux. Yo. Oh my, en plus pour la moninga na moi si Salomon ce que masumo yebité un jour et balokela ko mayayo yaya ngai kam li konda donc ngasa ba jeter après tout cop na ngai notre ami na cop ko yaya yoko talele ah ba picho ben il faut barrer de kona yaya kam li konda te komaka Salomon moi na si ako mobali quel niveau mutandimi bala matrice na ye yaya na tuna eza des moments à côté la bango to bazala conscient to zala kanini maboti o mwasi olinga muninga no mwasi ah yaya atango to mwana bali ya aboti nga kama na koma boiti to libera to o yaya tika ba tika buzo sala wana tala kwa mwana muninga no bali boli buzwa bweko yo bela tika ba ata kenile moni yo landai to landai kuma ko mapi yaya ngana ba songo wana kwa boti. Comment te le uno la tipo stile. Merci. Ah, ça lo yo ça passe. Pour son ça va nous aider, sur pour ça moto zone c'était pour ça que zone c'était ça nous passe. Ah merci. Ceux qui n'ont vendu si bien auto sur la vraiment en famille parce que boza famille nanga. Boza nyoso na tika nango. Elle c'est ma fille unique. Mais voilà to yebi wa to yebi. Donc muto alongola ki jeune fille nanga la mokili. Mon bébé et puis ma nièce. En tout cas papa mbata sala.
Kader na kumobengo papi na longoli komba ki artiste papa mbata siala o aza lokola papa na ngai amoni kokola na nga ma sœur Odia bino nyonso nde navandisi bino ma fille l'ami de ma fille aza pe mwana nga naza na esengo mingi papa mbata siala parce que nazwi ba conseil mingi papa na nord adi alingana na Paris abengaki nga alobi na nga bato ebele badira makaya ba Rachouk Pandaski. C'est beau, pasteur. Ah, d'accord, pasteur. Maître Fabien Moukeza, pasteur. Et pas bien nga soleil na ngai. Wapi na mtu na nga. Papi. Nini? Ekende ka ezonga. Kozala vemete zala Mazda papa. Zala Mazda. Zala yo zonga oyo zalelo. Nazokende na moko na bandino na yo papi lokola ozo hermoki ki artiste zo ya. Non, pour vous, tonton papi. Na vivo. Na sepeli, lokola kaka ngape mutone kwa puyo na vi wana ya buzuba. Ngape na subi na ba conseil na wana munyo zongi lelo papi. Na lingi oluke loko moko boy po esala ke elongo lo pena na kata molimo wana ya ki artiste. Oui maman. C'est qui à propos ya Papi Kader. Ayoki makamon c'est qui à propos Papi Kader c'est tonton papi. Tonton Papi Kader. Vraiment azaki joyeux abi donc faut na benga maman faut na féliciter. D'accord. C'est-à-dire vraiment musala qui pédant aux aramabe. Papi, yo kanze ki yo pone ki musala malamu. Yo moko monito mizongi si. Oh yo moni, yo moko yebi. Ah, ozomona. Papa zonga. Donc yango wana te vraiment za sujet na vantse libino. Et là na vantse libino eza papi yo foluke loko bata osala. Omoni foluko bata osala musala moko po makambo ya ki artiste wana elongwa na ebite ngai bokoma famille na nga na vanda na bino temps ebele boza nyonso pona nga. Lokola ozongi mwa mobali yebisa ngai eloko nyoza nango posa kosala soki ya mukie ezali ona ko aider yo nango na aider yo po osala. Vraiment merci Tantifa. Donc premièrement nana esengo parce que yo mukoza reconnaissante. Pourquoi? Parce que yo moyebiki soki nakomaki PD eza grâce na yo yo muto banda otindanga. Et merci lisusu na ndenge osali tout na songi lelo papi. Donc s'il faut pour nous le pour nous musala na rozongila na ngabale et na bitsi na ngabale. Mais ko plantindi papi nayoki ko na bale c'est bon mais ana kishasa penza bon na ebité l'équipe le quoi ba vite eza l'équipe minene po yo ndongo bandi boye okota mama on est ba vite to DSMP eza ya facilité. Pamba tasiala. Tambata. Mundi tu fandi te, mutu pe bate Loba normal. Ko tanga mutu ba PCT. Kona opete. Na miso bana papi. Opete. Ma bête. Et ça ce qu'on bientôt moi kinga apete. To so la kwa mikolo. Na yo ki proposition na yo, na yeba ni no sala. Et toi la fille. Na ebi ke nazaki irresponsable par rapport ya bomba ona katanda kunanga pendant temps nyonso. Pongape naza na mama na ye mutu paso ya pesa nga na supporta ki angote na yebi pe oni mama na yo azoyoka okende nanga tie pa na bino na okikozongisa yo okay ma fada tu mesa na bino nazo kende kozongisa yo explication ezate olingo loba ni loba songa kuna pona yo tika lettre papi moi so moni ndeye oh papa tala ndengo ko mobeta munoko nana tina papa mbata siala yo za papa oyebi nyonso soki pe nazaki ko se comporter o nazalaki wana ezaki di ya makambo ekomelanga na yinaki mibali mpo nanga mibali nyonso bazalaki ndenge moko mais Dieu merci nazongi na raison o ezaki yanga eza ya mwana nga te ma fille chérie moi aussi je t'aime tu le sais bien na papa mbata siala na accordé mwana nga na ngoi merci à toi. Maman, Ngai. Non. Papa Matasiala, condition na ngai boy. Condition na ngai eza boy.
mpo nayebi kaza mwana moke aza na mbongo ya koboko ya mwana oyo te ngai moko mama vanda assieds-toi odia mpo na yo nafandi na ota molai libala mpe nayebi ke na bandaki kotya o kilo na makambo ya bolingo mais eza tarte oza na jeune fille soki mobali moko amonani ozwi na yo engagement na yo mais na kolukela mwa mbongo moko okende mpe nanu ofongola mpe vi na yo ya yo moko mais papa matasa ya yo oza yo toza na yo ya chaque jour mama ngai nalingi naloba boye atanke mokolo merci mama andengo oreconnaître ke oza mama na oyo nyoto ebandaki kosalama na mwana vraiment mpe na baconseil nakoganga wana lelo omoni solution ezwami nakoloba eloko moko tozalaka na ndeko na ngai moko azalaka nde na vervier jean louis ndukuma habitude soko toke likambo libala abanda kobimisa verse moko wana nazodresse na ye bokilo na ngai bokilo oza mwana mobali bible elobi bokilo na ngai l'homme qui fera ta tata et ta maman prends ton lit et fais quoi? Voilà Bible. Voilà Bible là. Papa, nasi nazako bima na moni pena ke no boli bo voilà Bible. Ke wana ka verset te. Voilà verset. Pasa ma téléphone. Bon, il y a un travail de temps, nous sommes à temps, nous Mathieu, tant nous sommes à la côte de Jean, Simon, Pierre. Mais ça des paroles de Dieu. Voilà, yo. Yo ben la rôle pour la gare, moi, le papa, peut-être ça, yo peut qu'il ne faut. Le papa, on est sur le kende, yo peut tout ça, on tout pas. Ça m'a bêté de convoquer un ami sur le terrain. Naïe, bah, on va présenter qu'il y a pas moyen comme tu me course, au salon là-bas, il était avec. Tu l'avais laissé avec qui? Il était seul, papa. Mais seul comment? Hein? Papa, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il était seul. Bon, Chico, Mousseng, où est-ce que Kamala est allé au Pendaïtim? Place une chose à Koukende. Il faut que la naïe. Bon, Chico, il y a un salon. Il y a un wapi. Vous avez dit que vous avez une rapidité dans la salle pour vérifier si vous avez que personne ne s'approche de moi. Hein? Mon fils, c'est quoi ça? Que personne ne s'approche de moi, je dis. C'est quoi ça? Vous avez tous cherché ma tête. Ok. On va finir une fois pour toutes aujourd'hui. Vous avez tous cherché ma tête. Et bon, on va en finir une fois pour toutes aujourd'hui. Papa. Papa. Dis-moi. Papa, je ne tue personne. Papa. Dis-moi. Comme je avec une machette. Mais c'est ton problème. Je ne savais pas que j'étais le rival de ma propre sœur. Zola. C'est-à-dire que, Bintou, toi tu savais quoi? Et de quelle manière? Tu étais une lesbienne. Papa.
Papa, Nzola ni ma propre sœur. Nzola ni ma propre sœur. A voulu me tuer. Elle a voulu me tuer à cause de Bintou. Parce que elle est Bintou. Bah, qui n'a pas relation à Bolingo. Le jour de mon mariage, c'est le jour que ma propre sœur a voulu me tuer. Papa. Zola, laissez-moi. Dis, lui il est qui? Il est qui? C'est mon rival, frère. Ton rival? Papa, je l'ai fait par amour. Papa, par amour. Papa, tu peux te dire que moi c'est la reine. Papa, tu mets la dame qui est là. Tu le vois, tu vois, il a dit c'est lui. Papa, les motos, les gamins, les salés. Papa, ma katara va trop. Papa, nous sommes matrice, Nicolas, vite. Comment on fait la solo? Zola no sandoki. Papa, Kassoura est loin là-bas. Kassongo et Bintou vont finalement connaître un destin croisé. Bintou sera désolement morte et Kassongo poursuivra sa vie sous d'autres horizons. De son côté, Nzola n'y avait finalement renoncé au lesbianisme pour embrasser une nouvelle vie, celle de sœur religieuse. Le couple Ngoy et Mukanya poursuivront leur vie d'ensemble à l'Hexagone, avec épanouissement. Eh bien, merci une fois de plus pour la confiance faite à l'égard du groupe théâtral Congo, particulièrement à moi, l'artiste Herman Kassongo, président et directeur artistique du groupe théâtral Congo. Bien, wana botolanda makila, topesi bino sous merci sous pour na temps disposer pour Orlando Bisso. Après le Mobolandi Makila, je dirais merci Nanzambo Alikolo, Nzambo Zako inspiré biso mikolo nyonso tango nyonso. Merci lisusu na papa nangayo azali molakiso la kisanga na motema mobimba le président Faustin Soukari Elombe. Merci ming na pasteur nangai Médard Lusango na EJCC. Merci ming na prophète Junior Chongo pour na balosan monyo la biso. Merci à toi la grande, la patronne Nana Takaza et Sepelisa Congo. Merci vraiment pour la confiance. Je dis merci à tous les artistes et comédiens. Bastar Nyonso ba saka confiance Herman Kassongo peut répondre favorablement à l'invitation na biso. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Vous avez aimé? Merci à toi Junior Nzambi, le réalisateur le plus frais. Il est beau, il est swag. Aibi Moussalane, merci à toi Junior Nzambi parce que le ngotoko kende toujours. Merci à toi le vieux Céleste Vétique pour l'intelligence et l'apport positif dans le groupe théâtral Congo. After Makila, nous avons une nouvelle pièce déjà, Motema, qui est dans le bac. Tous en avons déjà bientôt Zobima. Yango Toto si sapé. On est au tournage, on a fini, c'est les derniers jours du tournage. Il y a filmé Motema. Sur Batamine, tu dis la passe, il ne peut pas. Batamine, c'est cercle, moi, on a passe. Moi, c'est que. Na bon, si mon cas, généreux. Nalania, Atudila, Moseka, Ozayanga, Atudila. Le bel matou pipe, le bel matou pipe, Radakoum, Antoine là c'est protégé. Il est mort, elle est mort, elle est mort. Allez, batoyez puis le micro.
Abonnez-vous massivement na site Oyo chaîne Oyo SCP Congo ya Maman Nana Takaza. Vous voyez que grâce à vous, Ndebiso Tozo existe. Suivez-nous. En cas de problème, comme je l'ai toujours dit, les 00243 numéro Bomo Nawana Bobengi Biso. Alors, Makile Otuk aussi là. Yanzo Nzolani Princilia n'est pas lesbienne, Bintou Nomi n'est pas lesbienne, beau tenir bango rigueur te. Ce qui a solo ba touché bino c'est que ba rendre ba personnage en nengengai concepteur nango ne sait que ça lango. On est là. Bon, continuez toujours Kolanda Biso, le groupe théâtral Congo. Quand on calme toujours avec l'esprit positif. Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe qui a travaillé pour la pièce Makila pour la motema. Là, je vois la directrice artistique héroïne Congolo. Une chef compétente et les femmes très intelligentes, très aptes. Je suis fier de toi, ma fille. Merci à toi. Pona Makila, merci à toi Ngoy Shadrach, merci à toi Camerounais Masanka, merci à toi Chief Nanou Chefela, au four et au moulin en train de jouer, en train de préparer pour les artistes. Merci à toi le secrétaire général Sola Indomba, merci à toi Basilio Aïcha, merci à toi, ce sont mes acteurs, je dois le remercier quand même parce que Basali Moussala Oyo eza valable pesomonana. Merci à toi Galsiboula. Ceux qui n'ont moni Galsiboula na mona mamoko héritier Midim. Yangwana mona. Midim ok. Donc merci à toi Lionel Kalema Carteron. On est là, c'est la grande famille. Je remercie Brunel Bilama Ilonga. Merci à toi. Merci à ton papa, merci à ta maman, merci à la grande famille Bilama. Merci à tout le monde. Merci à Taylor la Metiola. Merci à Cynthia Queen. Merci à Mama Animbenza. Mama Animbenza, merci Nayo Mama Animbenza de mon panacé. Là je vois Bana Biso, Sandrine Nonona Afia, Mbote Nabino Nyoso. Merci Nabino Sobozebele, la merveille au Mokoko. Merci à toi. Merci Nabino Nyonso. On est là, le groupe théâtral Congo, comme vous avez dit, on est là, c'est un début. Problème est ça, Bossola Nabiso. Merci à tout le groupe Simba parce que c'est ma famille plutôt. Donc merci Nabaye Nyonso Balingaman Kasongo. Merci Pe Nabaye Bolingangate. Merci à toi, je t'appelle le mien. Merci à toi, je t'appelle Grand P. Donc vous êtes nombreux. Merci à vous tous. Aristote Monzel aux États-Unis. Merci. Vous êtes nombreux, franchement. On est là, c'est le groupe théâtral Congo. Là, nous venons de finir avec la pièce Motema. Mais là, Botu Golanda, Makila. De Motema, de mon image au besoin. Il y a un making of, mais c'est Junior Nzamba, il y a pièce Motema de Toto Sissa. So bo sepeli nango bo sepeli na Makila bona posa motema nyonso za maboko mama Nana Takaza, la grande dame, celle la femme qui valorise le théâtre, le bien mais on a bandenge mususu. On est là, merci à vous. Merci à Spartacus Kalema pour l'apport positif. Naomi Bintou, Priscilla Nzolani, Camerounais Masanka, ils sont là. Voici le Congo et les Congolaises. Makessi la Laetitia Grand Cœur, Poème Kakessa, vous êtes nombreux. Congo Zabino, Angèle Samba, on est là. On est là, on est là, on est là. Junior Nzambi, mon Aneva. Applaudissons tous pour Junior Nzambi. On est là. On applaudit pour les invités. Donc, merci à vous. On est là. Quand vous allez adorer la recette, vous direz gracias. Et les mots, vous direz thank you à l'homme. Je suis Herman Kasongo. Mission accomplie, l'élève d'un beau maître. Au calme et toujours avec l'esprit positif.
là-bas. Parce qu'on t'a quitté donc merci la délégation. Ma délégation, ça peut tourner pour un élément. Franchement, je suis très ému. Il faut savoir que la diaspora, il y a Biba Naoyo. Malade, vraiment, na bokasi, y en a Takaza, SCP, ça va bien. Donc, SCP, à travers SCP, ça. Donc, il est là, donc, ma conseil tout, on peut faire ce que l'équipe. Donc, le premier jour, merci d'avoir été sur la prestée. Donc, demain, déjà, il y a la deuxième journée sur la Toto. Le groupe théâtral Congo Calme est toujours avec les positifs. Elle est un bon maître.